Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant, ces gens-là, ce sont des officiers qui vont dire au président de la République la réalité. Mais entre-temps, son épouse me menace. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant, ces gens-là, ce sont des officiers qui vont dire au président de la République la réalité. Mais entre-temps, son épouse me menace. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant, ces gens-là, ce sont des officiers qui vont dire au président de la République la réalité. Mais entre-temps, son épouse me menace. Biso ndenge tozaboy nazo beta kovo nazo se genete bokumisaka biso twana ba mitu ya bien mutu ezana ba mutu tiankile soka beti kovo bokimi neti yo ko beta kovo yo obeti kovo bimi na moyo ozaka na likosi moko ebombama na se ya suki yo zana mutu obeta kovo yo tobandeki komona bafolima ba mitu webiwe babenga mutu mpandu kisimbi na betele bino lisolo te lera na botamaka na za viva viva Bachime bedo Bachime bedo tokobangisa lumbe mwete combattant Place totelemi awa milimo nyonso ya baoyo bakufa mpona IDPS ezali awa IDPS amande mobimba ezali na biso lelo tozali kopesa officiellement c'est Cadena tozopesa yango président Jacob biso baparlementaire debo nyonso ya zandu coordination mobimba tozali kofongola Cadena tozopesa yango président Jacob des ordres et l'équipe mingi na kati ya ba combattant bazali ko se retrouver te au fongoli Cadena tozali kopesa yango président Jeko kangela biso permanence ayude tolingi ordre kota na kati ya ba biso ba parlementaire de moto za kota na biso les soki tolobi ba combattant ba gérer ba marché sur la ville de Kinshasa ba parlementaire de bo se retrouver force du progrès zo par là-bas ligue des jeunes zo par là tozo la ligue des jeunes tozo le vrai et non ligue de papa toyokani alors jeunesse nyonso ba combattant nyonso ba parlementaire nyonso et commun d'accord ba lobi Cadena yango yo président Jeko Zwa du président de la République, chef de l'État, avec beaucoup de respect et révérence, Oyoka Kabaz, la Genève, le président de la République, pas se conduire une erreur, donc on dit que la partie, ça ne va pas, de désapprouver M. Augustin Kaouya. Donc on soit acte, il y a des approbations à vie, au Bandalelo, ils sont tous reconnaître les ressources Kaouya. Président de la République, Joao Pinabiso. Merci. IDPS viva! Viva! Je crois que Tokomi na Souka. En tout cas, Nazana passe na esengo en même moment parce que Oyo, Cadena Oyo, ezali kolakisa développement ya IDPS, il faut ekende liboso. Na kombo ya ba parlementaire de vous, na kombo ya ba force du progrès, na kombo ya ba cellulaire, na kombo ya ba sectionnaire, na kombo ya ba fédération na biso, na kombo ya ba nationaux na biso. Je crois que tozi Cadena oyo koto kanga permanence wana pour que Kabuya kota lisusu tosengi ndenge coordonnateur awa alobi na président de la République. Président de la République yoka bala. Président de la République bazo oyo nde esunga yo ntango ozalaka na Genève. Bazo oyo nde esalaki ezozwa pouvoir. Bazo oyo nde eseki lisusu Kabuya asala nini?
soki otiki Kabuya akogere banani. Voilà pourquoi Kadena oyo ozu yango na kombo ya mikolo nyonso tu oyo esangani awa. Tozali na bakongo awa, tozali na baluba awa, tozali na baswahili awa, tozali na bangala awa. Il ne passe viva! Merci. Bon week-end à tous. Est-ce que Bolingi Kabuya Kende? Photos n'est pas invité. Allô, bonjour. Bonjour papa. Oui. Là il faut le CRT, n'a vu bien abino à partir 24 heures. Toza kolanda yo. Papa ngana lingina tu na invité. Bon, lokola ba nekora biso bali akabambwa. Na mona ele mutu ba petit na biso na ba moto ba zo ganga ko na ba ka pamba mutu ye moko. Yango na yine est que ba zo kana ya mbwa ekozwa bato ba zo liango. Rage, hein? Dans une turbulence politique. La catégorie de fait. La turbulence politique, tourbillon, au moment où je vous parle, c'est la première coup d'État raté. Deuxième langue que nous avons répondu en désordre. Deuxième coup d'État. Parce que nous sommes les parlementaires debout. 15 à 20 000 dollars pour faire image à partie. Et puis, comment on va totaliser? C'est ça le goût. Lobby la Moutou, lobby. Il y a il faut voir ce que c'est gagné. Il y a plus de 1000 appels. La copine, la caution là, parce que c'est bango. Bakende kokanga mekadena esukili bango na maboko un contre 1000 kalonima tozalaki awa suli munyele koto oyo eteli longondo koto sikoyo problème nini ese passé le mercredi ici mercredi oyo voilà nanga bien mercredi oyo tobengisi eteli longondo na conseil discipline ya parti. Il sera radié définitivement du parti Beta Maboko. Lui, à mon côté, Eteli Longondo sera radié du parti et ses collègues, ses acolytes. Voilà. Eteli Longondo et ses acolytes radiés. Alors, ses acolytes radiés, Bango. Comment on va faire Bango? Tolobi boye, biso tosengi pe, tosengi kimia. Nyonso kotaka monasa, songa na kanami. Image ya komebisa parti, lelo, obandoko na bate IDPS, ezalaka na no violence. Boni, rouge utuwa, wapi? Amobondo. Makila wana, olingo belana, yanani. Nazokuza bino, bolati rouge, makila wana, olingo belana, yanani. Tobundaki na opposition, faut calmer. Tobundi na opposition. Tokenda kosimba minduki te, tolataki ba rouge te. Tozali na arme blanche te, biso tobundaka na biki na papier. Soki bomoni tolati kitengi ya pembe, ezolakisa la paix. Mutu nyonso ase retenir, mutu nyonso azonga. Baoyo baeshue, bazwa na courage ya kozenga koya kosonga bulimi. Parce que ba video na bino ezomona ezotambola. Ero kosala erreur. Makukwila yo. Ezanga mutu makukwila yo te. Leta kosala musala na ye parce opingi bako. Au moment où je vous parle, Eteli Longondo. Babengi ya na justice. Wana mbongo na biso ya Covid. Lumbe! Je perds les mères là. As-tu fait?